papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton. Irène Masiandoki. Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service bobenga na ba numéro wana bomo. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, soba mesana kolanda Iran na Masiandoki TV, oh maman bino la kabino kaka ba histoire vrai po esta la bino ba vrai makasi, nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola, apambola bino po na patience na fidélité na confiance, ndenge bozela ka masolo ya Iran na Masiandoki, esta la ka vraiment bien makasi. Yango toyebisa ka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Ba ona nous bo s'abonner na site ote, bo s'abonner bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partage kanzamba lola akopambola bino parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te yo muto zuli baku ya kolanda mama Irène Masiandoki lelo na lisolo oyo kozanga te kotika biso boete s'abonner et ça la vraiment bien makasi la topesi merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo moi so amibla vendenda kuna verchache ya kosamba ezate tobosani te kopesa merci na Monsieur Achille kapesa ndenge tolobaka respect na Dorte Achille kapesa oya Betty la patronne topesi merci na Meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi ya vie na nga Jansi bolanga boumela balobi couple tokos tokendaka bongo na porte parole na biso mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes merci na Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine ya kati balobi umela mama na Erastine Fifi Tomo na kati ya Bundes pourquoi pas Titi Gracia Bundes banque bamoure zignon son temps tobetaka masolo toyebaka o balandaka biso ya tongo ya chaque balobi tozangisaka te kopesa merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama balobi via sola raplis ke solo pourquoi pas Jadon Fumu ya Zelande balobi o ya la reine Vani balobi umela na kati ya Belgique merci na yabe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko pétaille mami la plus belle merci beaucoup na Naomi na kati ya Luton balobi Naomi et ya le umela balobi mwasi ya mulai de longue jambe bamoure zignon so mama Irène ayaka boy Néla kabino masola solo tobeta ko bergine te na koti rapide pour na koswana communauté à propos ya makambo moko ezoleka na Canada ndeko na biso ya mwasi to mwana toleki abengi mama Irène na pasi na mutema mama Irène beta liso nanga pesa conseil na mibali soki oyebi ozaboye pourquoi okobala mwana mutu po pesa ye pasi na se na tango mama Irène naza jeune na utaki kobala année passée naza na libala esika na libala na tiki mama nanga musika 3 heures du temps nesika mama vandaka nga na libala awa na mboko na ovanda awa na kati ya Canada mama Irène mobali nanga vandaka na mboka o sel bambula yango esalaki ke parrain na biso na marraine mobali mutazwaki baza couple moko bavandaka na ville o mobali nanga vandaka awa na kati ya Canada
Maman Irène tant on a bala ki na ki libala na Canada. Est-ce que ba parents na ba vanda na eska na zezali 3 heures du temps. Maman Irène a vendu 9 mois na libala, problème moko ezala kité na katanda kunanga. Mais loko esali pasi na bengo beta lisolo eza mokie pona kopanda na communauté. Maman Irène kombo na ngezali Clarisse mais kopesa kombo ya famille te. Maman Irène tant tozo vanda na mobali. Mukolo mususu na vandi kaka boy mobali nanga bimaki. Marraine na biso abenginga. Alobi ya Clara ya benganga ya Clara. Ya Clara yaka benga na agitation na émotion nyonso. Yaka mbangu na kokufa. Marraine nanga azali na bana mibale. Mama Irène na ebisie na zoya. Eskanga na vanda na marraine nanga na kosala ba 45 minutes ou bien ba 50 minutes. Ba mourir je bolanda lisolo bo partager. Tant on ebisa kabino Jésus-Christ revient bientôt moi na moto azozonga. Ezo sala pasi. Ezo sala mawa. Mama Irène na bimi mbangu na zui transport na komiti esika ya marraine nanga. Alobi nanga tala elamba o eza ya nani, senglo ya nani. Nga bisi o senglo eza kula pembe nga na oyeba te soki ya nani, eza sengla nani, nga beza sengla mobali na yo. Na bimaki na kendaki na mwana epa GP, epa ya docteur, disons contrôle à mwana. Na komi pas docteur, vraiment na oumela kite. Retour nanga na zo fongo la porte, na kuti mobali nanga, na mobali na yo bazo sala rapport sexuel. Parrain, na mwana oyo basimbi ya mobali. Mais ndenge na kuti bango, oya yonda zalaki lokola mwasi. Mama Irène na pola ki na yoka ki pasi. Marraine na tomboke ba kimi na bengeli bango kutu police. Mama Irène likamba munene bona otiko ba na sali 9 mois na mariage nanga. Na zongi na ndao na ekuta mobali nanga na ndako leta na zonga. Deja nzanza na zonga na olela mama Irène misu evimbinga. Na koti Natalie nelongi abi nanga yo uti wapi. Na ningisi nefse na uti pa marraine. Alobe siloti. Mama Irène na koti na ndako na banda kolela mama Irène na zanga kimia. Na uti ko bala mariage mama Irène. 9 mois ya pamba. Likamba munene boy komelinga. Ba parents na nga toza 3 heures du temps. Mama Irène na lela ki mingi. Na mibwa kika na bostra. Mera na lela ka na kota ba prière bostra. Na sili maele mama Irène na oko lia tembala mona konzi. Mobali pa zolo bananga eloko te. Nga pe na zolo bananga eloko te. Mama Irène. Tant to sali 5 jours depuis événement ni le ka ki marraine na benginga du sabi ya yaka. Yaka mbonga bi marraine ni sabi ya yaka bi yaka abi marraine loba abi okay na otindo ba voice moko oyoka. Nzoka marraine tonga bengana ki mobali ba mobulu basala ki mbila yaki marraine azwa ki telefone na mobile na ye. Akende ko luka a débloquer yango. Marraine akekuta ba message o mobile nanga zo komela mobile na ye les jours o bakabona ki po marraine azwa ki telefone on après 2 jours. Azo ebisa lobi a moi sinanga lo banange lo tabi ba petite abotoko luka pe to bomaye to tsela ta poison encore ko betela ngo bato. Surtout yo muto tsoba la sika. Nga kuswe banange kufi nango. Yo yebaka ke so itbale kufi to ifo po asirenga ke to rozale sika moko. Ma mère elle a souvent ici wana est traumatisée nga makasi na zota la parrain na biso ndenga zalaka na mobali na mama Irène mobali nanga eloko mo ezola kisaka kosala akoza la mwasa parrain na biso ezati. Mama Irène na lela ki mingi. Marraine alobi nanga longwa na ndako wana ba risque ezali. Mama Irène na longwa na ndako ta mobali bimaki na zibiloko nanga na kepa ya marraine. Bandeko na sali 3 jours epa ya marraine na futi tike na kepa ya ba mama na biso libala ekufi. Mama Irène na komi ko sala ba analyse banda na kenda libala. Tangu na zaka na mobali nanga na likamba tata na mama mobali zaka na tendance kozwa loboko nanga mwasi atiaka ngo na sima. Eska to sala ra toilette vous comprendre bana balanda ka biso photo ki nango boy. Tangu to zaka na mobali nanga zaka na ba geste moko ezaka vraiment kitoko mingi te mama Irène. Na bandi ko samba analyse na ko comprendre que mobali nanga za vraiment mutu ya bongo. Mama Irène di ba nange kufi, marraine pe na parrain di bala ekufi.
Maman Irène esali ba famille nanga pasi tant na biso ba maman na biso. Maman nanga lele abi na sali nzambe nini. Po mwana ke kuta na makambo. Mais tant na zonge pa parent nanga na sala ki 5 semaines ya souci maman Irène na bande ko bela. Na so koka ko liate na soni leke la ndinga na simazo ko consoler nga na chambre maman Irène ezaki facilité. Naza mwana moko trop jeune na bali. Maman Irène pesa conseil na mibali o bazaboye. Soki oyebi eza bongo pourquoi koya ko bala mwana mutu maman Irène na âge nanga na komi divorcé na boti atate. Ba parents nanga balembongo nanga na libala oyo na vandité. Maman Irène pesa conseil. Et donc comme ça on a remarqué ki na kati libala na kendek maman Irène azai ko souffrir mingi na ba infection. Mais Irène na bandi ko comme ikosa so na osala pipi. Nzoto nyonso ezo swanga lokwa ba pote zanga na se. Maman Irène goso na kenda pa munganga contrôle. Et donc lekela kanga munganga tuninga. Yobi makabasi na basi nga na lobi te pourquoi tuninga babi non? Parce que l'infection ezora mingi bato bazaka bimaka mwasi na mwasi to mobali na mobali. Na biso nonga na bimaka bongo te. Munga ngo alobaki na solo côté akomeli ngaka bakisi. Mais reto na kuté makomo na komi sikoyo kokanisa makambo nyonso wana maman Irène na eko apprendre que mobali nanga abanda yango banda kala. Maman Irène esali pasi. Pesa conseil na bande kwa mibali. Soki oyebi oza bongo poko ke kobala mwana bato. Mwana mukie moins de 30 ans. Bati déjà na liste ba divorcé maman Irène na soni. Papa yebi yango, maman yebi yango na vandaka na chambre maman Irène na passé l'étape moko ezaki difficile pour na ngai na komo kotaka bostra na lela kaka so na bandi ko lela na maman abiso bandi ko lela na leki na maman Irène na souffrir libala ezaka pasi maman Irène na linga ki libala dépense maman na papa asala ki na mariage wana maman Irène soka yeba ki azaboye pourquoi memaki ngati na niveau ya kobala ngai maman Irène eko beta lisolo kotanga komba mboka te nakendaki libala na Canada esimbi te nazongi na ville ya mama biso toza 3 heures du temps mais kotanga kombo ya ville ya mama na biso te toaka kote moko kaka so tenka komba ville ba comprendre skanga na uta maman Irène na koli na poto mais na moni makambo moko na vie maman nanga pesa conseil mingi na bandeko ya mibali na ya basi ndeko ya mwasi soko yebo tambola kano basi na basi pourquoi kozwa mobali continue na okaka na basi na basi soko yebo tambola ka mibali pourquoi koya ko bala mwana batu fete ya munene maman Irène na soni pesa conseil na mibali soto bito pekisa basi to mibali batu bakoyoka biso te mais soko miyebi oza bongo pourquoi ke ko bala mwana muninga. Pourquoi komisa mwana tina niveau mwana za moins de 30 ans akota dans la liste ba divorcé maman Irène eza pasi na soni pona papa maman Irène nakoma ki traumatisé na baki na kobala lisusu te mais nde nazokota kana ba prière a bostra nzamba sunga maman Irène conscience ekomi kozonga lokwa pena landa kona bité na partager lisona maman Irène abeta lisona nga ameka kobomba quand même identité ya komba famille mais biti to kobetela lisolo kopesa conseil na mwana mbala ebiki ya bimarane na mibali pourquoi koya kobala mwana muninga maman Irène bayeba kinga na bali ba tantine ba tonto ba yaki fête ya mariage nanga 9 mois ya pamba na zongi susu epa ya ba maman Irène pesa conseil na mibali botika konyokola biso maman Irène na leli mingi na moni na ngesengwa libala te mariage na sali kaka 9 mois pamba libala ekufi libala pe ya parrain na marraine ekufi maman Irène ezali pasi ezali choc yango ba parrain to kozwa to ba marraine to yebaka bango malamu yango batu musu bakoma mwana na ya bali azali na posa ba parrain te na bali si mwana bika yabeya bovanda na pa Zakari matazi bovanda kaka décoration makamba ba marraine ezate ba marraine ba parrain ba betisi batu na ba faute ebele tala mobali o bazo sala ngo na parrain ezate ke parrain azobimana mwana bango basimbi fiole na bango te parrain azobimana mwana na mobali bandeko likambo eza somo ezali pasi yango topesi courage na mwana o nzamba lola batela
tina tobete lisolo pona kopesa conseil na mibali oyebi koza bongo poko kobala mwana ya moninga epesi pasi. Bandeko bolandaka biso nzamba pambola bino pona patience, pona fidélité, pona confiance. Bozo pesa mama Irene, en tout cas bolemba te, bo s'abonner na Irene Masendoki TV, tozo beta masolo o ezali vrai. Toselaka proverbe 19:20 po sunga yo na suite ya vie. Ezali conseil. Da mibali o yebi kozana obongo poko kobala mwana ya bato. Eza pasi. Ndenge kaka tozobeta masolo bandeko nazo rappele bino na kati ya France tozana ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Jida Nanga Mode aza na kati ya France numéro nezali plus 33 76 92 080 46 na suka. Jida Nanga Mode azawana na kati ya France azotekela biso bilamba ya original, ba t-shirt, ba chaussures, ba sac. Bandeko ya France bolinga kolata biloko ya original ezale pa ya Jida Nanga Mode na kati ya France azoteka yango na moitié prix okozwa na fartir. Eza biloko ezouta na magasin, notez bien, eza biloko ya moyibite. Eza kaka circuit business azuna mindelo baza na ba magasin bazo fournir biloko ya zoteka biloko ya tanso ba biloko eza na magasin ba kitia ki prix lokola ya sala ka déjà ba yebi ndenga fonctionnaka nde azui po apsunga bandeko na biso ba africain to lingaka kolata mingi yango na soko bengi eloba na landi publicité po ya mama Irene ozana biloko nini akotindo na ba carton na ba prix na ndenge ezalaki na moitié prix oyo kosomba azo sola bien atoza na États-Unis azo TP ezokende eza pona bato nyonso ata ya Londres bobenga ye na numéro wana ekosala vraiment bien makasi. Na bandeko bolandaka biso mama Cornelia Lutadila azawana Grace Light akotisi ba poudre ya kitoko ekoti pa ya mama Cornelia benga mama Cornelia na kati ya Allemagne logo o na tie na kati émission numéro ya mama Cornelia ezawana. Mama Cornelia akange espace na ye na logo wana tala na seska bakomi Grace Light okozwa numéro ya mama Cornelia benga tune azana ba poudre ya qualité azana ba te ba detox pona kokondisa batu nyonso en tout cas ezali wana. Tobosani te koyebisa bandeko ya Irlande lingo tinda mbongo na ngola benga PDG Giboza Mtunga na kati ya Irlande la nazo rappeler bino pe azokanga déjà ba container bana Irlande biloko ezokende Angola benga PDG Giboza Mtunga na plus 35 38 43 58 16 10 na suka okozwa PDG Giboza Mtunga prêtre sérieux na boulot neti na film. Nzamba pambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya mama Irene Masendoki en tout cas esala kabiso vraiment bien makasi. Bandeko ya Suisse na bosanité koyebisa bino mama Titi à votre service boulot ezawana ya makasi yo mtose sa anniversaire baptême journée de la femme au Saint-Valentin Tomatanga olingola mbisa biloko kolia benga mama Titi publicité zolekepa na biso mama Titi à votre service. Nzamba pambola bino bandeko nyonso bolandaki mama Irene nzamba lola asala bino bolamu tango nyonso okutana libaku ya kolanda isola mama Irene kotika biso bongo te s'abonner et ça la vraiment bien makasi yo pe mtoza lisolo oza na témoignage na yo benga biso na numéro zo mwa tokomi suki na 38 c'est la biso voice na WhatsApp tokobeta lisolo po esala vraiment bien makasi. Nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te Jésus Christ de Nazareth la na lobi bisous bye bye. Eh oui, bah tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso wazala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso.
olingi osinvestir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar ti omona presse topasola nzela. Toronto City VIP de Maluku ekosunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo. Ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de chengi bino benga na mwa mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.